Ba mama, batata, bilenge, bandeko, mbote na bino. Mbote. Lelo bongo, to komi bongo na mukolo na biso. Oyo, to zwaka, to benga na lingala balobaka, lipanda. Na lipanda na biso, to koloba makamkaka, o etali, ba mama. Ndenge, bazwaka lipanda wana. Lipanda wana, to zwaka yango, officiellement, ezaka na 1977 na Loni. Nge tozwaka yango. Tozwaka nini? Tozwaka liberté ya voter. Tozwa liberté ya musala lokola mobali. Tozwa liberté to banda pe ko diriger lokola mibali. Yango basi bakoma siko pe ko voter. Bakoma un peu considéré na kati ya misala misala pe mibali bazo sala ya commandement basi pe bazo zwa yango. Chaque année ezalaka na thème international pe national. Na thème na biso international balobi ko investir na faveur ya mwasi mbangu mbangu. Puisque to bani mwa likambango kala de eza na mwa lanterne moko boye mais siko bazo senga biso to accélérer to kende mwa mbangu mbangu. Na national eza pe mwa ndenge moko ka lokola international ezali ekeika ka ndenge moko. Po mwasi na mobali batambola elongo na kati na kimia na mboka na biso Congo. Depuis Tobandi pour célébrer journée de 8 total est-ce que banda to banda kozo kende liboso eloko nini to sali pen ena eloko nini to sali nante biso ba mama chaque année toyeba ko sala bilan wana pe bongo na bongo na kati ya misala oyo tozo sala na kati ya forum ndenge na ndenge oyo tozo sala. Est-ce que tozo kende liboso ou bien tozo kaka na pa ya torti nde yango wana tokolobela ngo lelo na bozindo mais yambo te tokota na bozindo ya émission na biso ekozala malamu ba invité oyo naza na bango na plateau na biso ya lolaka la mwasi moto na moto a se présenter na kobanda mingi na droite na ngai nazali bongo na mama moko aza kuna na suka azali mama monganga pe aza elenge et kozala marabu ye moko a se présenter. Merci beaucoup maman pour la parole. Comme on a ezali docteur Deke Ugeti. Ici à l'université de Kinshasa, naza médecin dentiste. Et je suis très honorée que vous ayez participer à débat sur la femme et sur le développement de la femme. Merci beaucoup maman. Vous allez nani? Merci maman pour la maloba. Gaï maman Mbelu Angélique. Naza veuve. Vanda na yolo. Merci beaucoup maman. Toleki na gauche na ngai nazali na maman oyo boyebi mwa mingi mais ye moko aloba. Merci maman Deyo pour pesa nga maloba. Omona apôtre nazali apôtre Pauline Rachel Mongo Tava nazali visionnaire ya église ville de refuge ezana matonge na avenue India à 43 akanisi baope bayebi biso mpona kabali nakati na mosala na nkolo tosalaka mpona mboka surtout kosambela mpona mboka mara mingi nzambe apisanga ngolu wana nakambaka mabondeli wana. Merci maman, prière de la nation, modératrice. Amen. Moto asambelaka dirigera losambo pona mboka na biso ya Congo ye wana bomoni ye mama Rachel. Na suka kuna pe azali mopaye pa na bino te ye moko aloba boyebi ye malamu.
Merci beaucoup Mama Deo ngai komona Mario Ambongo nazali journaliste awa na Canal Télévision au Pandisango na présentaka journal télévisé et une émission politique Ecopole nazali pe rédacteur en chef na kati ya rédaction française et pas tobongisaka mpona représenter bino journal oyo bolandaka mikolo nyonso na pokwa na etando eke awa na Canal Télévision la télé vérité nazali vraiment honoré na ndenge bopesi nga mpe mwa liloba bokopesa ngai parce que bamama etali mpe biso mpe bapapa parce que masolo eza mamilai yango nazongi so maloba topeka koso. Merci nakanisi bomoni bango me yamboke tokota na kati na mituna na kosenga na bandeko nyonso tozali na bango na plateau tozwa ata 1 minute ya silence mpona bamama oyo bazozala violé chiwe na bana na biso na esta mboka na biso. Merci beaucoup. Ba mama ndenge toye awa lelo mpona koloba makambo oyo etali le 8 mars na kobanda mingi epa ya mama oyo azali kuna na suka. Mama banda tobandi makambo oyo le 8 mars mobimba net na mboka na biso Congo le mois dédié à la femme, c'est bien bon. Oui, ba honoré biso batikeli biso sanga mobimba po tolakisa bacapacité na biso. Est-ce que banda tobandi ba le 8 mars wana otomona ke égalité ya mwasi na mobali eza réel? Bon, pour ma part, eza réalité égalité à mwasi na mobali, simplement parce que la femme n'a pas encore compris qu'elle devrait se mettre elle-même en valeur. Elle n'a pas encore saisi, elle n'est pas encore en mesure de saisir les opportunités qui lui sont présentées pour qu'elle puisse être dans l'autre. Merci, Maman Rachel, Maman apôtre, Maman modératrice de la prière de la nation. Banda ko bandi ko bunda, hein? Potolonga, tout ça va droit na biso nyonso. Est-ce que tout le monde a que égalité à moi si na kati ya mboka na biso Congo d'abord? Est-ce que les a réels, les autres ça vraiment? Moi c'est ce qui tolobito tala malamu. Égalité kati na mwasi na mobali na kati na biso na mboka na biso comme tel, en tout cas ils ont salema te ndenge Seigneur qui kosalema. Papa bazala ndenge na bango, mama pe bazala ndenge na bango. Normalement biso moko ba maman to Seigneur ko sosola toza banani. Soki toyebaki ko biso tozali, soki toyebi esika Nzambe atia biso tolingaki vraiment kozala bato ya liboso, mais biso moko lokola monguna mpe alingaka mwasi te akotia kati azotia kati na biso likiki ebele okomona tokopesa bavaleur kana makambo mosusu oyo ezanga ntina, mais ezaka mpe na bamama mosusu baza kosala effort mpona kokende mwa liboso toloba teke eza négatif, mais eza na baoyo mpe bazosala effort ya kokende liboso, eza mpe na baoyo nano basosoli te baza banani batikali ka na niveau bazali yango ezosala ke makambo ngo mpenza égalité ezala te. Mais de toutes les façons ata kosandeli tokoki kozala égal ata mokolo moko te. Sur le plan de travail, sur le plan de travail, oui, tokoki kosala puisque l'intelligence, la capacité, l'ambition intellectuelle eza ndenge moko, sagesse entre l'homme et la femme eza ndenge moko. Kasi mpona bamakambo mosusu ezali wana papa azaka na place na ye, merci maman veuve. Ndenge nini bozana ba association ebele na kati na ba église, bozana ba makambo na bino ebele kuna ba mama, mpona makambo na uti koloba sikoyo ya égalité ya mwasi na mobali na kati ya mosala bino mpe na kati na bagroupe mwana bino ya baveuve wana bolakisana bamama nini mpo ndenge oza wana oza veuve ifo bokola bana yo moko, ifo lesa bana yo moko kuna bozo évolue ndenge. Merci Mama Deo. Bamama ndenge tozalaka wana ka ndenge ndeko auti koloba bamama mosusu bamityaka na place taza mama
mais bamosusu bamtia na place ya mama tomoni nde tozala na baveve wana tozala soki moto aye toyambi ye topesi ye mibeko na biso soki azali mwasi babalaki ya liboso aza veve soki asa abimaki na ndako baboyani azongi lisombala kopi aza veve te soki mpe papa asali kokufa yo libanda aza veve te yo moko so na kati ya motema na yo koteya yo moko eza place nanga te nabima me mosusu akobima te atikala avandi bansili mosusu bataka biso biloko bataka biso boyeboye mwambongo nera komona ti mikolo abendani ye moko kobokola bana eza pasi moni biso bamama mama mosusu akomitia na place te naza mwasi me mosusu akomitia na valeur te akoluka te lokumu na ye ebeba me wana mpenza mpo na nga nayebi te so bakanisaka nini. Merci toleki bongo pa homme genré ya le 8 mars ya lelo Mario Ambongo. En tout cas, Mama Deo na pesi nanu ba mama nyonso lelo mokolo na 8 mars bazolanda biso na yebisi bango mpe mokolo lelo ezala plus mokolo ya réflexion ya kokanisa mingi na oyo etali ezali kovanda ya mwasi na kati ya société mpe lisusu babosana bapete bandeko mpe baza na biso na niveau ya est tozopartage bameme douleur na bango atako toza mosika bon makanisi question tuni par rapport ya évolution ya mwasi banda masolo yango ebanda bazoévolue to bazobalukaka esika moko. Bon, en tout cas nga na koloba boye pendant 1977-77 ndenge tomesaka babadéota belge malembe likanisi oyo eutaki libanda ekombaki kokita na bamboka ebele ntina ndenge ekombaki na baafrike ekovanda ebandi kosala. Je pense que likanisi ekomi kosala nzela bango ndenge baloba mais ya motuya ezali prise de conscience ya bamama bayeli bino message balobi boye il faut mwasi oyebaka badroit na yo badroit eza balolenge ebele ata mama maraîchère ata nani aza na badroit na ye mama nyonso aza na badroit na ye sur le plan ya mosala sur le plan légal faut que ça soit respecté sikoyo faut basi bayeba kocomprendre bayeba komivana na baassociation na basociété kosala na baéchange d'expérience biso koto tomoni ezotambola mpena malamu te mais mibeko oyo elobi bo mwasi fo azala bo so bamoni ke ezosimba te baza na droit bakende korevendique ndakisa nazwi na politike moko eleki mo bambula je crois badecidaki même na baparti politique il faut kopesa espace na mwasi kopesa bango kotala bango po permettre bango mpe basexprime po kala ezalaki na baparti politique omona basi bazotika bango ndenge mama otoloba basi mpe baza na bameme faculté même capacité lokola mibali donc faut kofungola bango espace. Donc pour la journée à 8 mars eza journée moko malamu mpena po mwasi atala tokomi wapi est-ce que toévolue te nini tokosala po topusana badroit na biso ezala respecté. Donc c'est un peu ça. Merci Ambongo toleki bongo pa ya mama munganga eloko nini tokoki kosala kasi po mwasi azala réellement autonome face à mobile tout ça. Bon, pour l'anglais, il faut d'abord mwasi comprendre qu'il faut se prendre en charge les mots. On se prendre en charge les mots et il faut expliciter en gros. Pour maman et bah comprendre que se prendre en charge des arts, ce n'est pas pour rien tout ça là que émission aux analingala. On a permettre maman nyon sorti na ya souka à comprendre le message que nous avons. Voilà. Bon, pour l'anglais, maman, il faut d'abord aïe bananou, donc aïe va se situer dans le temps et dans l'espace. Nini ya liga sala pona lobby, nini ya liga sala pona lelo. Par rapport à lobby, ba projet nini ya zanango. S'il faut à ça la commerce naïe, il faut aïe ba. Donc, quoi est-ce que vous pouvez investir? N'est-ce pas dit à mes mamans pour le pays, à bien. Parce que ceux qui n'ont à réaliser,
qu'il faut naïe koluka, il faut naïe ça certaines formations, certaines études pour n'akobongisa lobby naïe, c'est pas une autre personne qui va le faire à sa place. Même si on lui donnait un espace comme l'a dit papa, un petit espace donc pour ça là, mais malgré le petit espace là, le quoi il y a ça non consciente qu'il faut utiliser le quoi petit en c'est dans l'autre côté. Pour moi, je pense que la femme devrait commencer par réfléchir et bien réfléchir. Et aussi, pour Luka, comment on appelle, formation. La formation, ils étaient à Kinshasa. On lui donne quelque chose, non. En mesure, il y a pour Luka à se rendre acte fait. À Luka, ni dans quel domaine pour ça, la case à si par exemple la couture, soit elle peut pour Luka, comme on le voit ailleurs, à Banaki n'est qu'à couture à Mokié, mais l'objet a commis maison des modes. Comme on peut le voir aussi, d'autres bandits commerce à Mokié, mais à canaliser tellement bien que l'objet a commis magasin à Mounen. Pour ceux qui visionnent, elle est limitée en Kémousikate. Soit la vision est élargie, elle fera de grandes choses et elle sera autonome, elle sera en mesure de se prendre en charge, elle et aussi les autres. Maman, par exemple, il y a domaine na yo. Na monaka mingi, na domaine na bino minganga. Okomona kaka, batie moto, neti mwasi, baotiaika na pédiatrie. Mwasi, baotiaika na gynécologie. Mwasi, baotiaika côté à peser bana. Na chirurgie, bozalaka te pona nini. Na ba domaine, nous neti yo bozala dentisterie. Est-ce que la chirurgie, minganga basi bazalaka? Bien sûr. Est-ce que vous allez rappeler à l'aise? Est-ce que votre domaine est vous avez capable de au fait, c'est le domaine de la question. C'est la classe. Donc, ceux qui ont la vision pour la chirurgie, lobby, aussi les classes, au bandit spécialisation dans la chirurgie parce que c'est ce que tu veux faire. Ceux qui moi, c'est la pédiatrie, c'est parce que elles se sentir proche Yabana et c'est ce qu'elle veut faire. Ceux qui ont la chirurgie, c'est parce qu'elle sent qu'elle est capable de surmonter. C'est toi-même, c'est ton propre choix. Il y a moins de ça. On n'oblige personne. Merci. Maman Mbelou, si vous étant que veuve, moi si il faut se prendre en charge. Yo étant que maman veuve, au salami pour autant de sabana, au boko la bango bako la ozo bako pour nous. Merci maman. Il est papa Koufi, il est veuve na 39 ans. Katwadi nga bala na 39 ans. Gabi jamais pour bala te bana 7 mouvement na olobani. Nazoya koteka mapa. Papa tika na oteka mapa. Mapa kovo. Alinga kapete. To swana pona teka mapa wana. Ayiko za carte ya boîte linga. Carte mwana bongise ko nsoma. Bandi mape. Lere ya Koufi. Na tikali na zoteka kama. Soki na zui, Kovo ezali kofuta biso les 15, les 10 na les 25. Kovo va 10, hein? On fait ça. Soki na zui mbongo na nga, na Kovo, bafuti nga le biso azali na izini. Te batie ba dépôt, balinga busike ezwa kantu ngozo. Bafuti biso les 10. Ale ndambo na pesi oyo. Na pesi ali boso yaya. Yo ke no futa pe mwandam. Yo kutu, leo tozo kuna papa juri azo sa examen d'état. Mwana liboso. Nazo pesa waka ndamu na futi ndako kaka bon papa na pechenga ndako moins cher 25,000 $ wana ayokela ki oma wadoza mimi papa ndaki po ba ibaki to futela ba parce que atemba na za mwana na ye to pandaka bien na bango nyinshi wa zangi lo pesa to zaina boyoka ni makasi kaka bongo ya Kovo ekokufa bambongo ekangami na zai ozope mapa mususu pe ya koni na yo sika ya koni na bando teka mape ko pe passe kwenda kutambula kuluka bana passe le monde a comme nyoko manabi parce que nzambi na pesa na courage na la butela aussi papa aye pesa ngali boka mbongo bono abwa kilenga so to zela mtu ke baluka ya umemanga lari yake abaluli mtu ka huwa akina akomi chauffeur abaluli mtu ka bango akimi mtu ka bashona wa ngabi utiki ngandene
siko semeki mabi etala basoda bakobotolanga mbongo oyo nazwi mbongo wana nazangi na prochete moko boye nabombia mbongo ya banke na bachase nabombi tatini tobatama nasoki mona na pongi bayopesanga mbongo na mosala mbongo tosala depensa ya bakisi bayopesanga kaka bongo nazobokola bana nanga na mapa na ngai na nguba na ngai na mwamba na ngai ndenge bango nyonso bazwi ba examen d'état bamosusu kaka moko asala université oko nyonso oyo bakota université. Merci, félicitations pour ndenge osungaki bana na koteka mapa toleki epai ya mama na ngai Rachel place ya mwasi na kati ya religion eza kote nini mwasi aza na place na kati ya religion Oui. place yango eza kote nini Mwasi aza na place na kati ya religion loba puisque ntango nzambe asali ndokili asali moto mobali ayaki kobakisa mwasi alobi na mobali que je te ferai une aide semblable elingi koloba nzambe utolola ayebi ke mama aza na makoki ya kosunga mpe kosala makambo minene soki balobi na yo ndenge tozali balobi mama te yo tolingi topesa yo mosungi une aide mpona kosunga wana mosala elingi koloba nini ke mosala wana oza kosala oza na kapasité ya kosala so mobimba te fo bapesa moto akosunga yo mpo ke eloko bandi kosala wana ekoma esika baza kozela yango wana na nzambe amonaka yango bandakala ke mwasi aza na place ya motuya mpona mokili oyo yango asalelaki mobali mosungi mpe ntango mpe azwaki mosungi bon tokokota mpenza makambo wana mosusu te puiske toye makambo ya religion te me toye makambo ya biso ezotala makambo ya bamama ya lengwi bamama baza ebele na kati ya religion baza ebele na mama baza kosunga lelo na mona lelo ozokuta bamama baza bapasteur bamama baza badocteur bamama baza bapotre bamama baza baévangéliste nyonso wana kuta bango mpe soki otali bien na kati na mangomba tozala sincere soki otali bien na kati ya mangomba bamama nde basalaka misala ebele koleka bato mosusu soki nazoyebisa bino verité bato basungaka mpenza mangomba ekende liboso eza bamama ata ozokuta na kati ya bapapa mosusu selon makalite na bango 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 bayebi eloko nini basalaka okoyoka les femmes mwasi ate mwasi ate mais soki otali aza na problème alingi asalika mosongolo kaka bamama nde bakobimisa mabongo na bango bamama bakosala bo bamama bakosala bo mpe omoni likambo wana ekee na mosika bamama bondimaka kaka pambapamba kasi kaka mpo balobakela mama mpe atelema liboso bo ayebisa mpe bato ke yesu aza na bomoi mpo baninga mosu bandima balingi kosala mo te wana eza nano makalite kouta na nzambe te soki otali bible mobimba mama otangi bible bande bateki mosuka nzambe chaque fois azali kolinga kosala changement akota na likambo mosusu il utilisait toujours la femme bien sûr olingi kolobaka etant que apôtre na église na yo etant que mwasi ozalaka vraiment à l'aise mibali baderangeaka te kuna ezaka à l'aise mpo nazosala mosala nga ndenge nzambe azolinga yo mobali soki oye koluka yesu oza na eloko mosusu ya oye koluka nzambe omba mosusu batielaka basi croque a jambe o mwasi ateya te ngai ndena te ona epa na biso eza boko te puiske nga moko naza visionnaire ok toutilisaka e bamama merci tokei epai ya homme na biso jare mario est ce que ndenge oza na kati ya média na mibali na basi banani baza mingi na kati ya média bon na moko na lelo en tout cas toza presque biso nyonso ndenge moko epuis nakoloba mpe bango bakomoleka biso mwa mingimingi bongo ndenge basi yango baza na kati ya média omonaka vraiment basi na kati ya média baza komipesa mpona kosunga baninga basi akende liboso na kati na baémission na kati ya bamessage
ouverture médiatique ya mboka na biso ezozala ndenge. En tout cas motuna no ezali très capital tozali mpe na bandeko baconseur ya basi oyo basalaka na ndenge moko biso ebai tosalaka baza mpe très excellent basalaka mpe mosala na bango bien mais eloko oyo olobi eza lokola anticipaki likanisi na ngai parce que mpona yango etali autonomisation ya basi fo bazalaka mpe consciente baoyo bayebi ke moi bongo eza na mbo avance na makanisi mpe mwa expérience il faut balukaka bandeko mosusu ya basi mpona kosunga bango selon badifficulté baproblème kolakisa bango na oyo etali évolution ya mokili to ndenge ndako ezali kotambola wana peut-être ezali eloko basi basalaka mpena mingi te baassociation bastructure koluka bandeko basi kopesa bango balikanisi kopesa bango baide mokili ezali boye biso toyoki makambo boye esike komosalama il faut totambola boye surtout ke so tuli mpona bao baconseur ya bapandisango biso mibali c'est vrai toapporta contribution na biso mais bamama mpe bajournaliste ya basi mpe ifo bazala babetaka ne sete mingi mpona kota etali sensibilisation na basecteur nyonso ya société epai ya bandeko ya basi ngai nazwa mwa chance mokili na lobaka na boko etiki epa koko na ngai sa fois personnel koko atakai ye azalaki monitrice na foyer social oyo ezalaka na bacommune nyonso okolokuta kuna bazolakisa mwana mwasi ndenge basi barepasaka babongisaka bandaku batiaka balutu na mesa donc nazalaki komona bamama ebele bazalaki koya bandaku oyo mpe na ntango wana bazalaka mosusu ya moment veu me bazalaka na mosala ezalaki te bayepa na ye apesi bango encadrement alakisi bango na kotonga batricote batricot nga epa koko nazala komona azolakisa omona soki asisi ayekoli bakei omona sumbula moko mibale omona bazongi merci grâce à ndenge olakisaki ngai nazwi mosala ezosunga ngai ezosala boye omoni ye c'était aussi une simple maman atangani mpe mingi te mpe balakisaki mpa basango mais atiaki yango en pratique epa bandeko na bamama mingi esungaki bango mosusu basokolakisa bakomaki autonome na lolenge na bango selon misala bayekolaki donc la femme a une grande responsabilité mwasi vis-à-vis mpo ya ndeko na ye soki omoni oyebi sunga ndeko c'est-à-dire il y a toujours possibilité ya koapporter un plus epa ya ndeko na yo mwasi na mwasi ta basolaka namoni compréhension elekaka mwa mio ke ezalaka ntango soki mobali to na mwasi apo biso ezalaka balimite na biso akopesa ndakisa na mokili akala ezalaki omona lisusu somona pakala zemisi mwana bato zemi bake kotika bomona bamama na mama so avandi basololi mingi bazala kobimisa likanisi baimpose mpe bapapa bayokani donc la femme entre femmes bazala facilité ya kofaire jaillir eloko moko ezalaka bien mpe mais sikoyo fo basi mingi balobaka basi na basi balingana vraiment te basi basutena kasi yango nde barrière yango fo basi basungaka barrière yango wana fo kobrise oyebiso le contraire nango wana eza bamakanisi oyo eza bapréjugé nde tolobaka mpo na exemple likambo moko eleka to misato eleka mais dans l'ensemble nde na bino mona mpe basi bayepa bandeko basi bapesi makanisi basungani epuis efungwami sikoyo ezali mpe bagénération na bagénération soki génération moko ezalaki lolenge wana mais lelo tobeta masolo ya 8 mars lelo ça veut dire makanisi na mokili ekomi ke mwasi aprendre conscience ke ye mpe azali vecteur ya développement na mboka mpo atombola mpe makambo alors lolenge ya mwasi ya korefléchir ndenge olobi ke basi na basi il faut bino moko bana kokimisa yango bochange mpe lolenge ya koloba na baattitude na bino. Merci mais pour la couverture médiatique ozomona likambo ezali il faut te former basi il faut bazala informer ozomona mwasi ayebi te ke azalaka na droit aza ofin fond ya Congo mwasi ayebi te ke droit na ye ezali boye ezali boye ezali boye comment mwasi wana akofungola miso comment mwasi wana akokoma éveillé est-ce que couverture médiatique ya mboka Congo ezali bien pour offrir fond ya mboka na biso bamama wana bayebake te biso mpe totelema tobunda
toyeba koluka tozolaka bakosa mibali te eske couverture médiatique na biso ezokoma ti kuna te l'État en tout cas asali programme moko te approprié ya ndenge de manière globale po ete de manière couverture médiatique ezala mpona bamama mpona sensibilisation en tout cas eloko wana eza mpe eloko moko bien likanisi leo toza le 8 mars l'État yoka il faut atia bamoyen po mwasi aza na awo aa na magi aa na Congo central aa na mbandaka ayeba mpe badroit na ye wana eza bagrand moyen eza bamakanisi ya minene yango omoni ntina baémission ya lelo tozopesa likanisi bao bakoyoka bakokapte baza na badécision bakoki kobongisa mpe na batexte mibeko baloi po ezala mis en application wana pene ezali kosala défaut mais nazongi susete na bi baconseur ya basi oyo boza na baespace na bamédia ezala na presse écrite na presse en ligne ezala na radio ezala na boye prise de conscience esalaka nga nazali mopandi sango oui nasalaka boye nayebani mais il faut mpe moko mpe nakendaka koluka bamama ezala na baeglise ezala na bamama ya bilanga ezala bisika na oyo nga nayebi napesaka bango ça c'est une prise de conscience ya baconseur de manière individuelle wana eza important fo basala yango mpona kosungaka biloko mosusu. merci mingi naza na mutuna moko awa nabondelaki yango monganga mama monganga mama igete oui. Voilà mama igete omonaka te biso basi bazo-oriente biso mingi kaka mpona makambo etali basi mpona nini na ministère ya genre et famille batiaka toujours mwasi or mwasi na mobali il faut batambola elongo po makambo esala nini ekende malamu. Mais pourquoi na baministère oh mona bakotia basi affaires sociales ministère ya genre mpona nini na ministère ya mosusu batiaka basi te mpona nini yoza intellectuel mpona nini batiaka bango kaka na bagenre na famille enfant kote batiaka basi kaka yango wana yo remaka yango te bon namonaka mais ils ont beaucoup plus politique donc nayebi te pourquoi est-ce qu'ils font ça mais à mon humble avis c'est que dans le social la façon dont maman dirige le foyer c'est de cette même manière à diriger le foyer social pour l'encadrement. C'est de la même manière ministère en genre et famille. La famille, on voit déjà et c'est la maman aussi qui conduit la famille. Malgré que papa est le chef de la famille, mais nous sommes la famille et beaucoup plus maman. Je pense que c'est dans cette optique-là que Bachaka Mingi basi so batie mobali esimba te po babi mwasi fo atambo elongo na mobali basangisa mayele po bakende liboso siko kaka bamama nde bazalaka na genre et famille bamama nde bazalaka na social donc sur le plan social mama nde moto asalaka mie koleka mobali oui wana selon yo selon nga c'est ça merci mama veve na kati ya bagroupe na bino baveve bozalaka bokendaka mikolo nyonso mate ya mingi bopesaka na bamama wana baza baveve ole batambolaka tata kulutu wana akipaka bana te banandeko ya kufa tata mwasi wana asalaka boye te basungelelanga bana mate ya mingi boteyaka kuna mpo bamama wana bayeba kotelema baluka babokola bana na bana mama merci malobolobi ndenge mpe ndenge tozalaka kuna neti lobi vendredi ezala jour na biso ya baveve après messe tobandi na chapelet tosi chapelet mama présidente atuni nano oyo bateyaki na ntongo yakoki évangile eri bokoya bebe alobi esila bimboni toza awa esengeli mama veve aza mobola te tokangaka maboko te tolandaka bafamille te bino bozaka monoko o mwasi ya mwana na nga alambi apesinga te o nani esemeki na nga wana boye te esengeli tosala nini toluka tosala mosala maboko nzambe apesi luka ata mongu batya na porte ndako teka kota ata kozeteka ata matembelo bokola bana mpe basi bakolukoetourni kotalela sikoyo bana mais botya babokelo miso te mpo bamosusu batyaka babokelo na bango mal à l'aise apesa ngai awa aza mama veve okomisaki veve lokola maladi maladi te alebi veve aza moto akokana maboko te ntongo etani okoti na ndako ya nzambe okomisi nzambe abateli butu mobemba kende koluka ye kutu azalaka bozokomela nga nakena ozwa mapa na nga
na kozwa mapa na nga bino botekaka te so basengi mbongo fo boluka eza te boderangeaka bana baza na basi na bango soki mwana aza nango kokopesa ye mais eza te okomandaka ye to bokilo apesinga te apesaka mama na ye te tika biloko wana apesaka conseil makasi. Merci maman Angélique, merci tozongi epai ya mama apôtre mama Rachel ozala bamama ebele okambaka bango oza l'église monene oza kutunga baextension mama qu'est-ce kuna ezala kaka bobandi de genèse bokomi na apocalypse sikoyo bamama wana bamosusu bavandaka na bandako te bakoma kolala na permanence l'église eloko nini boteyaka bango bakanga maboko kaka bo yo kutu kolo église okobanda kozwa bango en charge obandi koluka yo lesa bango bango bavandeli yoka na église tozomona yango na baéglise ebele na kati ya Kinshasa oyo epa na wana kanisa ezala bongo te puisque so tosali nde wana eza erreur moko ya makasi. Normalement moto nyonso asengeli se prendre en charge elingi koloba te ke soki tozosambela ekomika osambeli du matin au soir bon soki osambeli ka du matin au soir okomi abimbi lelo oyo mpe mana ekitaka lisu te elobike ofandi bo ozozela mpo nasambelaki ofandi na kiti ozozela mana ekitaka vision osambeli oluki mpe ntango ozoluka nzambe akomona effort ozosala akopambola yo puisque oza na ngolu wana ya kozala maboko oza na makolo miso bapati nyonso ya nzoto kutu eza na bato mosusu bazali bahandikape mais bazosala misala moko biso bato oyo tozali na makoki nyonso tokoki kosala nango tosala en tout cas epa na nga na ndimaka biloko na te nayebisaka bango tout le monde doit faire quelque chose puisque ntango biso tozosala eloko te okopesa makambo nini na bapambola ndenge mpe okopesa ndenge ndenge nini soki mo makambo ke ezali moninga azwi likama bokosunga ye ndenge nini en tout cas il faut moto na moto asala eloko esprit wana ya kolobaka ofandi na permanence du matin au soir en tout cas ezali malamu bazalaka na permanence pesanga kabelanga batondi na bapermanence na baeglise nyonso yango nazotuna soki bino bakolo baeglise bakambi ya baeglise est-ce que bozosunga bango mpo bayekola misala oyo kopesa bango moyen de vivre tosungaka mama le mosusu topesaka baformation nga nasala ndenge ya deux fois tobengaka bato ya libanda oyo ya kolakisa biso kosala biloko ya mike mike oyo bamama baza capable na kosala po par exemple kosala basabusa biloko ya mike mike bateka mayonnaise bakisi ya ndako babiloko nyonso wana kutu cette fois-ci naza na kanisi là tokokoma vers la fin du mois de mars tozobenga papa moko ya paprendre biso comment faire la peinture ya solo wana biso mpe toza na biso télévision matoi na biso eyoki me miso na biso emoni te tokokita ti na place wana tomona nde bazolakisa bango kosala bakisi soki nzambe asungi mokolo biloko yango kosalela nakoki mpe kobenga bino oyo ya kotala ntango tozosala ndenge wana moto na moto akozala capable se prendre en charge mpe ntango mosusu akoki kozwa bana mosusu yo osali bake kotiaka na peinture na bandako ya bato tout ça ça fait aussi que bana wana bazosala bazobénéficie na quelque chose yo mpe mokolo makambo ozobénéficie na quelque chose esika na kofanda kosambela kosamba c'est important mais il faut travailler po nzambe ye moko c'est le grand travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours. Dans le Bible, le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Photo sale, malgré paresse côté merci nani ndeko na biso kuna Mario yo ogeraka bamama ebele na kati ya rédaction musala bosalaka eza musala ya PTT ya musala ya passe kokende bareportage na se ya moi kokende awa okoti awa le mosusu baobenga na bino lere mosusu bazotindika bino me boza wana kaka mpo boluka information ya kopesa bato sikoyo bamama oyo ozogere na kati ya rédaction ezalaka facile mpo na yo na bango. Bon, musala nyonso soki bosi bomesani nango ba automatisme botamaka nango déjà donc eza quoi ba repère
oyebi que tokobanda boye tokosuka boye mais ezalaka facilité parce que moni mwasi au-delà de tout ce qu'on peut dire azalaka na bahumeur na ye azala balolenge na ye oyo ezali ke eza baatitude ya mwasi mais sikoyo esika ya mosala il faut koyeba korapelaka bango chaque jour ezala ata bosali 5 ans na relation bosali 4 ans bosali 10 ans korapelaka ye ke ezali mosala oyo bato bazozela topesa résultat balimite tosuka boye bahumeur to bamakanisi mosusu ya malonga te fo esuka epai boye awa ekomi collectivité ekomosenga bomoko topesa makanisi surtout que biso toza baintellectuel donc au quotidien chaque jour il faut korapelaka kaka kolamusaka kopesa makanisi boye sans oublier moi baincompréhension mosusu ya basi mpe ezalaka bango na bango baincompréhension mpe ezangaka te mais il faut kozala toujours au milieu du village oyebi ke omoni lokola moi les vieux bazoli komata koto il faut kokende kunosola omeka oatenir yango ce n'est pas facile mais ndenge nalobi moto azaka moto akomprendaka na ye surtout que eloko tosalaka ezaka mpona biso te eza mpona batelespectateur mais eloko moyo naloba susu awa lelo toza le 8 mars tozosola mpona autonomisation développement intégral ya bamama tokoki kokanisa nyonso ndenge tolingi badiscours ya malamu ya français bamate ya kitoko ebimi na église mpo emeka kokolamusa mpe makanisi ya bamama mais mosala ya makasi ya motuya mpona kobimisa mama ya makasi mama ya bwanya fo utaka na balibota na biso na bafamille d'abord na babase na biso donc biso bapapa toza na responsabilité wana ya kokambaka balibota bien tangisa bana oyo eza dia obligatoire fo batanga ata boke musika te mais inculquer bango bavaleur spirituelle na bango basambelaka na bavaleur morale bamama mpe po baeremi ekomi ngola mwana mwasi bo abimi abali akei epa akei kuna to mosala azwi malongo eza te otali mosala azosala emwana oboye ndenge nini to na libala akei ntina moko te ça aussi eza rôle ya bamama oyo ya koprépare bana komeka kolamusa bango ndenge mpe moki ezotambola na génération ya lelo bana bazobotama ya basi fo kosola ezala makasi na bana na bango ya basi parce que tokoti mokili moko oyo lelo tozoba yango monde numérique baimage ezobima lokola mbula ezokita bamate ezobima lokola ezouta ebimi na balabala mais moboti ya lelo ifo yeba kovanda kotala keba mokili ezokende mwa mbango mingi awa okendaka mingi te suka awa to oyoki lelo moko tala vi na yo eza ndenge nini donc mingi mpe ya bomwasi développement il faut utaka mabota na biso ça c'est très important. Merci nazonge pa munganga mama munganga mama moko aza na problème ya nini aye komona yo o salisa ye il fallait balongola ye mino tout ça mais l'air akoti a remplir fiche na ye asali makambo nyonso akota kuna boye amoni mwasi mama atomboki en tout cas mwasi oyo akolongolanga mino te donc eza domaine na yo na basituation ya bongo réaction ezala nini? Bon, dans la situation à Bongo, il faut toujours gérer les malades. Pour perdre son foi dans l'autre, pour apaiser, pour faire juste la confiance. Parce qu'entre malade et médecin, ils ont une relation de confiance. On n'impose rien. Ils ont une relation de confiance. Pour atteindre psychologie, peut-être que moi, si moi, on l'a créé, nous parlons pas, on l'a qui bien peut-être traumatisme, on a des ennemis, on a donc ceux qui ont s'enflammé. Et si le bébé ici, il faut apaiser pour gagner confiance et malin, mais au soigner. En tout cas, nous savons que vous avez passé. Bon, mboka na biso, toza na kati ya pasi. Toza na kati ya bitumba. Ba mama baza violé. Bana na biso baza violé. Ngana bino awa, ozwa mai omeli, ozwi jus omeli, ole biloko na kimia mekuna. Ba mama baza ko kima mbango. Totolo bana lingalo balobaka na Équateur kuna baza ko pota mbango ler nyonso na ba mikumba na mutu. Ba mama baza ko lala nzala. Ba mama bakomisi bango eloko ya pamba. Na bandi na mama Rachel.
liloba nini boza na yango mpona koloba mpona bandeko na biso oyo bazosouffrir oyo baza viole oyo bakomi pamba oyo bazokufa lokola banyama. Mama na nga Rachel, liloba nini oza nango mpona koloba na journée ya lelo le 8 mpona bamama na biso wana? Merci maman pour la mokula moko ya mokia oyo tokotonanga puisque loko mpenza oyo toza nango ya makasi mikolo ezotungisa bomo ya bato ndenge tozali bozali surtout problème ezwa koleka na este biso mpasi tomonaka na batelevizio ndenge babama bazokima mbango bana bazokufa. Dernièrement tomoni mama moko babomi ye alali me mwana azo mela libele ozomona biloko ya modele ndengona kaka tozomona ko eza place mingi na motema yango tolingi ete biso bamama puisque nzambe ayokaka kolela ya bamama. C'est pour cela soki otangi na mokanda na Jérémie na chapitre 9 na verset 17 kuna 18, le Seigneur cherche les femmes pleureuses. Po ayebi ete mama soki avandi po nzambe peza motema mwasi azalaka motema na nzambe ayebi ke mama soki avandeli likambo wana ifo ezwa solution puisque alukaka ngo na motema mobimba mpe aza na posa ke likambo wana esalema mpona bolamu ya bato mosusu. Existence na mama ezalaka mingi te pour elle-même. Soki otali bamama maya mingi susi na bana nanga bana mobali bamakambo kaka biloko ya ndenge wana papa ye moko akomi boya mpo asunga bamosusu baemerge na kati na Congo. Siko tozomona komaske baninga na biso bazokufa kuna me eza na bamama mosusu bisika bazali bakibana na bango te basala lokola bazoyoka te meme soki tobengi bango boya tosangana tolela nzambe asukisa makambo oyo biso tozokanisa mingi. C'est bien eloko nyonso ezosalema basombi boye basombi mingi basali bo c'est bien mais aussi longtemps que le Seigneur n'a encore rien dit biloko tokomona mozobali kokani mais soki biso bamama mpenza tovandi na se oyo balobaka soki bolandi mangwanda na ndenge ya modimo bovande likolo eloko wana ekoleka mikolo soki eumeli mingi ezali po te biso moko tomoni yango na ntina te tobanda omona yango baza bajeu mais baninga bazosouffrir surtout na Kinshasa lokola bamona nano biloko ya bongo bamona bitumba te yango esalaka bango eloko te bato bauta na baintérieur eloko wana ntango ezoleka mama bazomona biso bamosusu toparticipa na babiloko ya modele ya ndenge wana babitumba ya modele ya ndenge wana ozomona babomi mutu na miso na yo. Alors c'est pour cela on se donne corps et âme. Quand il s'agit de préparer quelque chose, d'appeler les autres mamans, il y a tous les escamoko, tout le canzera, ni nos zambes à couper ça dans nos solutions. Là, on se trouve là, nous zambes à couper ça là, été, papa, na biso bazo ça là, fort wana, ya kuluka commerce que bako, contre la manzera politique, manzera militaire, bakamo ndengwana, nous zambes à couper ça là, été kamwana. Ezwa solution yango nazo profiter na occasion oyo obenga bamama nyonso ya Kinshasa toute tendance catégorie nyonso ba jeune fille na biso puisque là on ne viole pas seulement les mamans on viole aussi les jeunes filles les enfants bébés moi na 10 ans bazo violer bango nazobenga mutu nyonso mama nyonso elenge mwasi oyo nyonso mpenza aza na susi ke likambo esila po tokoma kimia okanisi este oza na esengo na motema okanisi ouest okanisi nord oza na esengo ya motema kasi pour le moment ata tosali oyokaka kuna elekimo esalimaki ça fait mal au cœur. Comme la nation, maman, les politique, les maman commerçante, les maman, il y a une catégorie nyonso, tout fourni mon tout. Maya to sangana mokolo le 12, c'est-à-dire semaine prochaine. Maya wapi? Maya awa na palais du peuple tozakuna na le chapiteau, mais na kati na palais du na pangwa palais du peuple mais pembeni. Nini moko ezaliwa na kapo munene ezaliwa na tokokende kokutana kuna po toluka lisusu kaka elongi na nkolo po ebele bazoloba nini bosambela mpe tomone eloko tolokuta
soki mpe ezalaki losambo te nde lelo oyo biso baso ata na kinshasa tosi tokoti na niveau baninga bazala mais nzambe na bolingo na ye na mwa mabondeli ezosalema surtout bamama baza komipesa mingi na makambo yango nazopesa mpe merci mingi na mwasi ya vpn oyo mpenza mama Liliane oyo nzambe atia susi wana na motema na eza na bagroupe ya bapriere ezali ebele mais ye nzambe apesi ye mosala wana ke asangisa bato wana nyonso tozala esika moko tolela puiske nzambe alingaka unité nzambe asepelaka na unité makasi yango wana mardi soki bamama basoboye bilenge basi na biso basoboye tokosepela mingi nzambe mpe akoyeba eloko nini akosala mpona biso na 2024 po tolingi miloko wana na 2024 eleka lisuti. Merci mama mbeli oza liloba koloba mpona makambo ya viole nde banyokola bamama bandeko na biso bazosila na s liloba koloba ezali nga nabakisama na bamama lobi efo tomipesa na losambo totya mabolongo na se tosambela makasi toyo nzambe okakolela na biso po ezosala pasi nde tozomona televizio mona basimbi motu ya moto bakati asimbi meshingo azoningisa abwaki likolo ya bibembe ezosala pasi tosobango baninga mosusu bazoyoka pasi te nayebi te so bango baza na bandeko te ata oza na ndeko nyonso wana baza bandeko na biso tala lokaki era alobaki nini bana bakotaki mese batie libonza na bango mpe eza bien bana ya collège batie mabonza na bango bien mpo basangisa batinda bango bazomona pasi kuna eske bakozwa mbongo wana bakoyamba yango bato baza na pasi so baza na bazamba so baza na bandako so baza bape toyebi te nyonso ezopesa pasi bandeko totya nde mabolongo na se bandeko bazomona pasi ezosala pasi makasi ngao tunazosoma moni bakimage yango bona kosa kolia esi ngai merci mama merci ndenge azwi makanisi yango nzambe abatela ye biso tozala bomoko nde mama alobi totya mabolongo na se tosangana tolela mpona bandeko nzambe akoyoka mama igete munganga na biso ya jeune olobi nini viole tuerie à tout niveau, des années. Ça fait très à mal. l'est du Congo, au Lobinine. Ça fait très mal de voir la manière dont les Congolais sont traités comme des animaux. Mais je rejoins maman Rachel Nalikambo à Lobby. Pour ceux qui te tangent la Bible, Israël contre Amalek. Moïse Nicolas Ngomba, Arzo Sambela, il a fallu que Aaron a eu Bassim Maboko Nae, Batombola Molikolo, pour que Israël ait gagné. À chaque fois que Maboko Moïse Malek Kita, Amalek a combien pour gagner Israël. Alors c'est que nous devons faire en tant que femmes pour soutenir Bande Konabiso dans la prière. Parce que tous les Mindou qui étaient à Kona, qui aider Bango dans cette guerre physique. Mais dans les spirituels, on peut les aider. Pour gagner guerre dans les spirituels, pour la physique et mon anamis. Merci. Merci. Mario. Même awa na na kati na ba muziki tokomi komona bana mike pe bazo violer bango lelo zomona boy ezo sala benza pasi eske na est kuna ndenge bazo sala yango komi pe ko sala mawa na molili olobi nini liloba suka yango wana. En tout cas, maman de Ifo que Mabé ezaka Mabé. Ezala o esami na Kinshasa viol, eza vraiment bloc ya ko bannir. Ezala o esami na est, ezaka Mabé. Lelo na mokolo na Louis Mars. Makambo ya est ezo concerné biso nyonso. Ba mama il faut continuer ko yika piko. Nga nazomona nazo féliciter bino parce que mbula je me rends compte que ba mama beaucoup nous comprendre conscience moko za ba bondeli na kotinda babiloko na niveau est ezali très important pour bande ko na biso ba kuna na ranti ba mama basi basemo ba témoignage ma be atrocité l'équipe mingi vis-à-vis ya ba mama na bana ko boma lokola banyama bato bazali ko agresser biso baza ko batute baza pe batute mais makambo ekosila ka moko ezali mais biso to abatu po biso to zala bomoto na yebi pourquoi zo ba maloba mais ekosila makambo oyo. Donc, Bamba ya République démocratique du Congo, il faut bozala bomoko. Mboka moko na kobeta histoire muga muki na Libéria. Bazalaka na bambula ebele. Basala ba guerre na Libéria en tout cas. Na capitale comme qui vraiment ezala ba province et comme qui biteni. Mais mokolo ba mama ba décidaka ya Libéria ba abi
ezala o aza na province aza na kati ya capitale et pas institution makambo fo ici là toute tendance confondue ezala ba mama ya opposition ba mama musulman ba mama chrétienne ba mama bakoma ki bomoko batia pression et pas ba politique en tout cas ba leli ba fuka ba bonne ba biso toko ba no bondela chaque jour to ça sur petit ba mgere ko ça obi ke bato bazaki ko sala mabe babani ko kozonga sima male beti ba décider ko zo malelo au Libéria ba koti la kimia bazala voler moko démocratique ma maison kene biso tozali agressé na bandeko na biso ya Rwanda na bamboka mususu voilà. Il faut totanga yango il faut totanga et puis ewumeli mingi basali biso mabe mingi toza suna tinda ko kabwana te il faut tozala bomoko po pasi o esila Congo za besoin bitumba te Congo za besoin alonda ndunda asala madesu eteka malibanda Congo za besoin atanksi ba ne bana bata maele babimi basunga pe batunso Afrique biso tozali bato to memara kimia soko tali kala romona to bato to sala makamine en Afrique mais bato ya libanda wana bamboka wana ba Rwanda bamboka msoko la bango ba mesala ba makambo wana bana bokoko balingi bapota biso botutu bozoba wana eza ya biso te bomoko tokosisa bozoba wana tosisa kibonyama o bato bayeli biso mpo ya kibonyama koboma mama una mwana eza biloko moko ezalaka te mpe lelo mokili ekomi koyeba que la République démocratique du Congo ata balako sa assemblée hypocrisie mais loka tokovoa bomoko na bandeko na biso baza na poto bango mpe bazolala te bazoyebisa mondele tala kuna injustice eleki mingi. Alors lelo moko na 8 mars il faut bamama moko te koza bomoko koganga koloba mpona bao baza na est mpo makambo esi ekosila. Merci beaucoup Mario. Émission esuki lelo te bandeko na ngai ba invité na ngai omoni biso na télévision ngonga eza ngonga maloba koloba eza ebele mituna pe eza nango ebele tosuki awa te oyo nyonso akoza disposer moi oyo mobimba plateau na ngai eza nango polele oye mama ozwi numéro bengi ngai nazoya yaka tosala nini lelo toyokani tosala eloko tosala tosunga bandeko na biso basi tosunga bana na biso tosunga pe mibali na biso po biso na bango ifo totambola elongo po makambo ekende malamu na kosukisa kaka na koyebisa bamama babosana te mardi na chapiteau ya palais du peuple mama Liliane abengi bino banso boya bosambela mpona mboka na biso na biso boyika piko mpona mboka na biso tokitisa maboko te po soki biso toleli papa na biso oyo aza na likolo akoyoka biso bandeko batali lelo bongo le 8 mars oyo Canal Kin abongisaki mpona bino yango ekomi na suka lelo na kopesa kaka merci na équipe technique ya Canal Kin télévision na pesi merci na baebanso balandi biso lelo eza lokola tofungoli porte loloka la mwasi mpona basi oyo nyonso aza na liloba koloba oyo nyonso aza na eloko akosala aya porte na biso eza polele tokoyamba bino nde tokutani na bino vendredi prochain.